Mbote bandeko, boye imalamu na Lingala Tutor, plateforme na bino interactive oyo epesaka bino bacours na Lingala. Lelo na Lingala Tutor tokotangisa bino lolenge nini basalaka ba carte de visite interactive. Donc awa toza déjà na Photoshop na biso, tozomona modèle na biso tosalaki. Awa ya carte de visite ya Dr Mukwege oyo hôpital Panzi. Donc la carte de visite oyo interactive ndenge bozomona awa ekomami fina na makomi. Donc soki otindeli yango mutu na WhatsApp ou bien na email, soki afungola na téléphone, il suffit à fina awa na bouton oyo esali appel directement. Donc ifungoli esali ke ebenga docteur place azali. Soki au fini na WhatsApp et lukimba moko numéro na ya WhatsApp. Soki au fini na Instagram okoki directement kokota na Instagram na ye omona ba information na ye. Awa na Facebook lolenge moko soki au fini na Facebook okomona directement ba information na ye. Awa so ningo komela ye awa pona site internet. Donc to laksa bino lolenge nini tokosala yango ekozala kaka te ke carte de visite so tindeli mutu ezaka ka figé mais ekozala soko fini ezo sala pe ba fonction nango. Donc na vidéo mususu na osala na olakisa bino ndenge nini na salaki design oyo ya carte de visite oyo ba élément ni na utilizaki. Mais lelo toko se focaliser plus na ndenge nini ya ko ndenge nini toko ko créer ba lien pour na ba bouton oyo ekoma ko fonctionner ou bien ekoma ko sala. Donc après avoir ko créer design na biso oyo obozomona oyo toko kende directement na fichier na file toko ya awa na export toko exporter PDF na biso. Donc to sala on a format PDF. On a format PDF toko exporter yango tokoluka emplacement nini kokende fichier na biso wana to créer yango dossier moko boye awa par exemple Docteur Mukwege. Donc to créer awa toko enregistrer on a kati wana toko ya awa ha tozo créer PDF na biso. Pourquoi PDF? PDF est un fichier moko bo ezalaka un peu difficile pour na perdre qualité. Ezalaka koki pour régler ngo ezala léger ou perdre qualité te. Ça dépend ya ordinateur na yozo salela oyo l'accès qui est PDF na biso. Et salami avec succès toko cliquer OK toko kende place ni to chaki ba PDF na biso awa dossier na biso place ni eyaki. Soki to cliquer to double cliquer bo moni bien ekofungwama yango efungwami toko zoomer binomo bo moni to créer PDF na biso. Et to créer PDF na biso soko zo fina eloko mo te esalema même ata na téléphone siko tolinga to komisa ngo ke soki mutu azofina ezo sala pe ba fonction. Donc pona ko sala ngo tokozala na besoin to ke na site internet moko boye o babenga ngo PDF Escape yango yo ba lien ba biloko nyonso nazo utiliser na kotyango na lien en description na YouTube bomona ngo juste na se ba site internet na kotaki wapi nyonso bokozongo ba lien nango nyonso kozala wana na vidéo zala na description wana na se ya vidéo. Donc toroya awa na pdfescape.com. Non vu que nazo salela Windows système d'exploitation Windows atozawa tokoya siko na free online to cliquer na free online et ofungola biso nini oyo settings awa na menu ya réglage awa tokoya siko awa na upload PDF to PDF
escape. Donc genre exporter fichier na biso PDF auto créer qui na Photoshop to rememango awa na PDF escape to cliquer awa. Donc on a deux possibilités, soit au fichier nao place ezalaki wana au glisser en haut ou bien au choisir carrément au côté au cliquer na choisir au luki place au chaque élément na yo wana chaque en haut quelque part awa ezalaki na document awa chaque en haut awa voilà yeyo to cliquer na e ouvrir. Donc document na biso ezalaki na PDF na biso ezalaki na mes documents tozo exporter en haut. Ça dépend maintenant na capacité ya connexion na ozo salela na taille ya fichier. So fichier zo peser makasi et ou mela mwanda mais et la biso kala mingi te fichier na biso ko apparaître awa na kati awa ya PDF escape place to créer ba lien entre ba bouton na biso to créer ki wana to créer ce ko ba lien nyonso awa. Donc faut causer la mwandambu dans quelques secondes déjà PDF na biso ko bima to koma siko ko créer ba lien. Donc tutoriel oyo bo partager yango bo sanate ko s'abonner na page na biso ya Facebook na YouTube to sali mikolo ebele to kutana kite yango lingala tutor ezongi masolo ya bien eza awa to yawa na 50% juste pour na to réduire pour to mona ba bouton na biso bien. So kisko to komi awa tokoya pour na ko créer ba lien c'est simple. Tokoya juste awa na link ko additionner et tokokoma ko créer oye neti boye au sélectionner soko sélectionner carré oyo neti toyaki awa eza numéro ya téléphone pour na ko tcha lien ya numéro ya téléphone basalaka ndenge nini oye awa au supprimer http au komi kaka tel na 2 points bola nanga malamu tel et puis 2 points tel et puis 2 points suivi na numéro ya téléphone bozo kanga malamu au numéro déjà ya téléphone nanga na chaki awa na kozonga copier na ye na coller yango awa na kofina sikoyo ok. Donc na minute sonde tozoloba boye na créer déjà lien ya numéro ya téléphone. Donc ce qui na généré PDF nanga on a enregistré en et continue na kati ya téléphone mutu soki a fini directement a obenganga numéro na ye awa na WhatsApp pe ezalaki ndenge moko. WhatsApp eza ba lien oyo bachaka awa pona ko créer nini ya WhatsApp. Par exemple na komaki yango pona kozala un peu rapide na ko ozui juste oyo on lakisa bino comment koma yango pe non ya directement awa excusez-moi abungi mwandambu yango oyo awa to ye lisusu awa vu que tu as to créer to cliquer qui na link awa na lina créer lien mususu à WhatsApp na koya awa lisusu na WhatsApp na ko sélectionner juste carré na biso na carré oyo nde soki muta fini directement akokoma ko benga na yawa na effacer na excusez-moi na ko effacer http na biso na cliquer na lien oyo. Donc lien oyo qu'est-ce qu'il faut faire au supprimer kaka nini oyo eza wa.m/
juste wa.m bar otie numéro ya téléphone na yo otie na boso code mboka na bino par exemple RDC tout ça plus kotia plus totie ka 243 suivi na numéro ya téléphone neti awa numéro nanga o na salela numéro ya Brésil na ye na cliquer awa na copier pardon na ye na coller lien na biso déjà est créé et c'est créé awa na koya lisusu awa na sélectionner excusez-moi simbi bien te je vais supprimer na koya awa na sélectionner Instagram na ko cliquer Instagram non ça ni no ya na Instagram na ngai Instagram na ngai yango yo na ye na profil na ngai Instagram Master Factors na ko copier adresse URL oyo CTRL C na awa na PDF escape na ngai na supprimer na coller lien na ngai directement ya WhatsApp eza créé na Facebook pe ndenge moko na Facebook na yawa na Lingala Tutor na copier lien yana ya Lingala Tutor na memi yango awa comment on appelle ça memi yango na PDF escape na biso na sélectionner awa na sélectionner carré nango ko sélectionner awa ça dépend la place no lingi soki musapi eleki et réagir na e na koti directement awa na cliquer et créer lien nanga adresse email peka kanenge moko okoya par exemple ou sélectionner ou effacer nyonso oyo okomi mail tout otala bien mail tout 2 points excusez-moi 2 points et puis okomi adresse email nanga ezala master factors @gmail.com oyo adresse email na ngai na cliquer OK. Site internet soki oza na site internet oza na blog pardon nyonso olinga site internet okozwa n'importe quel site internet oye obambi même procédure nga pour le moment naza na site internet te mais so oza na site internet okoki créer la même procédure ozwi lien oye cliquer yango créer lien na yo awa na tie pe fina na makomi pona elakisa signe elakisa ke interaction ezali ke eza juste ekozala pe invitation bi album photo soki otyango elingi kolakisa ke mutu soki afini na babouton wana eosala à partir ya telefone na ye donc mpona koconclure tutoriel na biso tokoya awa na save genre enregistrer et télécharger donc pona et sala biloko na biso biloko nyonso tosalaki oyo ba lien nyonso totiaki na kati ya babouton na biso mpona ekoma fonctionner donc na minute oyo ba lien na biso nyonso oyo tosalaki ekomi kofonctionner na ye awa PDF na ngai yango oyo nakotyango mpe na lien ya description bino mo boomona excusez-moi naotyango comme fichier ya téléchargement na lien ya description soki bocliquer boomona interaction et osalema donc ça dépend pe ya navigateur ozosalela voilà par exemple so na fini bomoni directement mutu akokota directement contact na ngai bomona interaction ezosalema donc yango oyo déjà awa oyo totiaki localisation place hôpital mpe ezali so mutu afini boye akoki directement koyeba place hôpital ezali so mutu aye awa afini bomoni ekomi lokwa neti mwa mini site internet moko boye donc directement mutu akei na Instagram na ngai soki par exemple oye lisusu awa olobi non adresse email
au fini boy na téléphone et memo directement na adresse email okomela mutu. Donc yango wana interaction na biso vraiment esalami bien na kolakisa bino na kotia ba lien nyonso on a utilisé oyo ba URL nyonso na utilisé pour na faciliter bino tâche. Donc c'était ça tutoriel ya lelo comment kosala carte de visite interactive, donc carte de visite virtuelle interactive yango yo utilisé comme modèle Dr Denis Mukwege ya hôpital Panzi. Donc bino pe bokoki kosala ngo biloko ebele, bokoki ko tia kozala juste ka carte de visite, kozala album, kozala invitation, soki oza nani beti bale, oza musicien, oza menuisier. Donc grâce à tutoriel oyo koki ko aider kosala nyonso wana, donc interaction. Donc c'est plus facile otindeli mutu et bato bakoyeba na minute mo ya muke bato bakoki kozala directement accès ya information ba produit nao. Donc ceux qui osepela na tuto oyo aimer page na biso, partager yango et tindela biso pe carte de visite nao virtuelle au salaki grâce ya tutoriel oyo. Comme nde na bisaki bino na ebandeli ba URL nyonso ba lien nyonso na utiliser eurozala wana na se ya vidéo na lien ya description. Donc pour s'abonner massivement, ça nous encourage ya osala plus ba tutoriel. Donc oeza na juste première partie, deuxième partie na laksabino ndenge nini na salaki design oyo de A na Z. Donc ezelo komoko simple ko bombela ngo mutu moko te, partager toza sur Instagram, toza sur Facebook, toza sur YouTube. Donc bokomela biso bobisa biso tutoriel nini bolinga to développer na mikolo mizali koya